Mbote bandeko. Ezali kaka ngai ndeko na bino yabe na émission Nzokande. Tozwa ko sololaka pona kolongolaka muke balokuta oyo akotisa biso oyo komisaka biso ndenge tozali. Nazwi rappel mingi pe ba réaction mingi ya bandeko. Misusu balobi na ngai balobi olingi komi monisa lokola oleki baninga nyonso na mayele. Eza bongo te. Tozali ebele. Tozali penza ebele. Mayele eza ya mutu moko te. Biso nyonso tosengeli kosangisa baboyebi oyo tozana yango po tolamuka. Po tolamuka penza esprit na biso elamuka. Tokoma bato tozongela bomoto na biso oyo toperda na balokuta. La fois passée na lobelaki ba makabu. Na lobelaki pe balokuta. Na kozonga muke na sima pona balokuta yango. Et na kopesa pe quelques versets bibliques pour et démontrer le balokuta moi moko. Balokuta yango ezaka kate oye komami na Bible. Balokuta na lobaki eza na ba domaine nyonso ya vie. Tout le monde a kabato belé bazo se prétendre on dirait bayebi monde mystique ko le kabaninga. Akoya na miso batu azolo ba pe kaka makambo ya lokuta yango. Alors biso pa na biso to sengela to lingaka moto nyonso azala na mwa boyebi muke po soki bayebisi likambo ayeba kopona malamu eza wapi mabe ezali wapi. Tolobelaki lokuta la fois passée. Na kopesa quelques références ya Bible pour bomona ndenge lokuta ya Bible ezali. Lokuta ememeli biso makambo ebele. Lokuta oto bandaka biso banda bomwana ememeli biso makambo ebele. Na mokuse lokuta ememeli biso buzoba. Toza batu oyo buzoba ekoti biso makasi par rapport ya balokuta nyonso o balakisi biso bayebisi biso. Buzoba tellement ekoti makasi buzoba ememi haine ememi koina makasi. Buzoba makasi okomona moto alongwe village na bango aye Kinshasa po aya koluka vie na Kinshasa. Aye koluka vie ni aye kosala soit porter soit ateka mai mais esika oya uti na village atiki bazamba atiki mabele oyo akokaki ko cultiver mabele wana epesa ye pa epesa ye moyen ya ko vivre même na Kinshasa yango. Omona muto aye penza maboko pamba aye ko banda koluka vie awa nyonso nezaka ignorance. Eza ignorance tellement buzoba ekoti biso makasi bakoma koyebisa biso toza pays le plus pauvre. Biso toza pauvre. Or la pauvreté est un état d'esprit. Pauvreté ezali état d'esprit. Na lobaka likambo oyo mboka na biso ezali mboka oyo bolali bolamuki ba détourner ba millions. Bolali bolamuki ba détourner ba millions. Eza pe mboka oyo budget nango ezalaka muke par rapport à ba ninga nyonso. Na mboka na biso mutu alelaka chaque jour batu balelaka. Toza na pasi. Kasi eza pe mboka oyo soko tamboli ba mboka ebele mboka o ba bar etondaka di lundi au dimanche eza mboka na biso. Eloko nini eza kosala batu bazolela baza na mbongo te baza ba chômeur basalaka eloko te baza batu pasi mais ba bar etondaka di lundi au dimanche. Ezalaka nini buzoba tellement bayebisi biso toza ba pauvre to kotisa yango pe esprit ya pauvreté na kozanga koyeba na kati nde pauvreté yango ezokoma ndenge biso ndi bakolo nango nzoka
bandeko nzoka nde na koyebisa bino lelo tozali pauvreté toza pays pauvreté biso pe bafandi na yango tozali pe babola te napesi exemple toza na budget ya moke to ya chômage eza très élevé mais babar etondaka du lundi au dimanche babar etondaka soki tokomi na suka ya mbula nyonso soko olekisi micro baladere ah toteki te oyo elekaki kutu ezalaki bien oyo mabe makasi biloko cher mais okomona tozoleka kaka bongo ntango tokoke na mbula oyo ah oyo mbula ya mabe oyo elekaki nde malamu finalement eza eloko nini nde ememaka biso bongo ignorance mboka na biso ezali mboka oyo bato bazoya kokota na ndako poussière ya mapapa na bango poussière ya basapatu efani na kwe ya ndako ti okomona liyebo eboti lisango eboti na kati ya ndako donc toza béni na niveau moko toyebaka te toza béni na niveau moko toyebaka te tellement tomiyebaka pe te nde tozokanisa lokola tozali bapauvre toza bapauvre te babandi kokosa biso kala bayebi ke bato ya eteni ya mokili oyo nde bato bakosala réveil mpona mokili mobimba surtout mpona Afrique bato ya mboka oyo RDC yango bapesa biso dose ya ebele par rapport ota ya baninga dose ya ebele ezala moto moko mayele alobaki alobi Afrique eza na forme ya revolver gâchette nango eza na Zaire RDC otoza donc bayebi malamu potentialité nini oyo toza nango awa au moins na stade oyo tokomi na mboka oyo lelo boye tokosala déjà mutuka po biso ba oyo tozaka na mituka kimbambala okamata pièce oke nango na tour basali yango basali pièce mususu lokola pièce na botie na mutuka pe tamboli pona nini te kosangisa kasi bato mayele yango lokola tokomi déjà boye tokomi déjà avancé tosalaka pe nano ya biso moko natalaka na télévision ndeko moko na Lubumbashi asala mutuka ya sika ye moko asali yango azwi ba pièce par-ci par-là papa asali mutuka pona nini te tokokoma déjà na niveau wana toza richement béni na ba capacité tout mais tozo sala te pourquoi lokuta ekota biso ekomisa biso babola epesa biso buzoba lokuta epesa biso buzoba epesa haine nalobelaki lokuta mingi nde epesa buzoba oyo toza nango lelo tondimanaka te botuna bato baza na bambongo ebele ntango akoniokola bomoi mpona kozwa mbongo enfin soki azwi mbongo akomituna mbongo yango apres nazwi apres bambongo yango eza nini lisusu eloko eza te nzoka nde oza na ntina hormis makambo bambongo na yo hormis batashe na yo nyonso oza na ntina moko na mokili ifo koyeba esalaka biso mpasi te ntango totambolaka tozomonaki biso mpenza mboka ya bazoba mboka na biso mpenza bato mayele baza te esalaka biso mpasi te ezala mokonzi moko ya mboka alobaki soki nazwi 14 personnes eloko wana elalisaka ngai pongi te ndenge nini moto alobaki soki nazwi 14 personnes ya malamu seke moto akomi na suka atali abi nyonso eza buzoba eske bato ya mayele baza te bato ya mayele bazali mais lokola bakosa biso toza bapauvre totalaka kaka libumu totalaka kaka mabumu na biso totalaka jamais intérêt ya moninga na bamboka oyo tozali po mona moninga moto azoluka ba intérêt ya baninga bakoma misato te mine te soki intérêt eza te bakoma misato te okomona moto moko mpenza azwi mwa 100 francs na ye alobi nga na si nazwi baninga mosusu baza nango te nakosala ndenge nini mpo bango mpe baza na kimia biso tolingaka yo nde ozala na yango baninga bayaka kolelelaka yo tolingaka bongo nzoka nde wana ezali buzoba moto moko te na se na ntango akozala na kimia mpe na esengo soki azobika ye moko moto moko te na se na moi oyo akozala na esengo soki aza kobika ye moko bato lopoto balobaka l'union fait la force alors union yango esengaka na banani na baninga bato oza na mwa mayele oza na mwa mayi oza na mwa nini sangisa
topesa force ti wapi bakobengaka biso bazoba ti wapi eleki ngonga mo bauti kobeta na bamboka bapaya omona babeti bakongolais babeti na mboka kingandi batumbi bakongolais ntango na okai likambo wana natalaki yango na liso ya molimo bazobetaka biso na bamboka bapaya elingi koloba boye bozonga na mboka na bino biso Afrique mobimba eza kozela RDC siko biso bakolo mboka ngo toza kotika ngo po tokende koluka kolia epai ya bapaya tika babeta biso po toza mayele te ba grand homme spirituel bazobima awa epai na biso ba grand homme et puis biso awa toyebaka te kotanga basigne mpe batemps toyebaka kotanga te ke likambo ndenge esalami boye eza na ntina boye biso totalaka kaka bakote négative nabetaka lisolo moko eza na ngonga moko bambula moko na mboka o pasi ekotaki makasi pasi vraiment ekotaki makasi bakoko na biso baye kobimisa bana moko mibale po badistraire biso na banzala oyo tozalaka na yango nani ayebi to nani atalaka bana yango na lisu oyo nalingi naloba sikoyo boyi bambula wana malamu bakoko na biso babimisi bana moko mibale bakobeta miziki ezalaki ndeko jibe na ndeko wera batu wana badistraire biso contre nzala na niveau okoki kondima te alors soki tozala bato mayele batu wana tokosoba bango ndenge nini ba ange oyo boyokaka ange kingandi ezali bato oyo bakoma bato bazalaki élevé bato basali makambo oyo baninga nanu basali te bato batombwani nde bakomaka ba ange yango monaka na biyamba boye na biyamba nyonso bazobenga kaka ba ancêtre tozala na culture ya kovaloriser ya biso moko bandeko wana mibale ezalaki bokolamuka na ntongo eloko ya kolia eza te bobandi kosala discussion ti bokosutuka poko ekoki bamisusu mpe balie te bamisusu bazwi eloko ya moke bole lobi na ntongo bobandeli esalaki mwa ntango moko nzala ezalaki makasi bato bazobika ngonga wana bayebi makambo nazoloba bato yango baza na bomoi lelo bazali na bomoi tokolingaka mokolo bakokufa nde toloba bolamu na bango tokoluka kaka mokolo bakokufa nde tokende tosala bisalasala nzoka ntango baza na bomoi baza ba grand esprit natunaka question moko ntango ndeko wera azosala succès makasi soki akiti na aéroport plein banda aéroport ti stade de martyr wera oyo wana ya kala na oyo ya lelo wera nini aza na mbongo ebele pe wera nini aza na relation ebele soki makambo babande kosala wana ezalaki kaka bonganga ndenge tokanisaki azuki se makasi Simba Dragon soki ezalaki kaka yango ta mosusu relation oyo aza na ngo lelo ya banganga ya bamagicien ya bato makasi eleki relation akala biloko wana eza biloko ya temps biloko oyo baancetre balingaki ezala bakoko na biso balingaki ya solo bapekisaka biso tosolola te na bato bakufa ya solo bapekisaka biso na tina po bato bakufa baza mayele koleka ata soki alongaki to pe alongaki te na mokili akoma na expérience troisième monde expérience soki okutani na kokoso obengi moto akufa akoyebisa yo sala boye batémoignage wana kutu na mokili ezali ebele ntango ya kala ezalaki okomona bana batikali na pasi papa to mama na ye abimeli bango na ndoto bokende komona boleka na nsima ndako bokomona eloko boye boteka ntango biyamba toyambi tokomi kobenga nango ekoma milimo mabe tala esika toza kokende toza bato ya pasi te toza pauvreté ezali état d'esprit okomona moto ake na bar afandi asombi 2 kazi ya masanga mais okomona alati lipapa ya mabe sapato ya mabe pantalon ya mabe chemise ya mabe mais a préféré asomba masanga bato bamela ye pa amela langwa na ye na tongo pe eloko ya kolia eza te wana buzoba te ndeko na ngai
On a buzoba te. Okomona 7e jour ya semaine dimanche biso nyonso biso pe to ba ke de biloko wana. Toke muziki, ko beta maboko, ko kamata safa ko tia mais bizaleli yango eza kaka yango. Nyonso wana ezali buzoba. Nalobaki na kopesa quelques références bibliques. Botala ndenge tokosamaka. Na mukanda ya Genèse basali mokili 7 jours. Biso tolobaki mokili salami 4 jours. Na 7 jours mokili salami na mukanda ya Genèse basali lumière mbalami balé. Na kopesa référence. Soko tangi na mukanda ya Genèse chapitre 1 verset 3. Au poussani tina 5. Okomona basali lumière premier jour. Okoya kotanga kaka na Genèse chapitre 1 verset 14 tina 16. Okomona baye kosala lisusu lumière 4e jour. Donc na semaine moko basali lumière 2 fois. Premier jour na 4e jour. Bandeko. Ata pona bongo toko tuna te solo ezalaka wapi. Calendrier oyo tosalelaka lelo boye. Eza calendrier ya lokuta. Soki tokomi sanza otobengaka 12e mois de décembre tobi mbula esili. Mbula esili par rapport ya quoi? La nature vous enseigne pas. Mbula esilaka biso na bokoko na biso, biso na baindo. Mbula na biso esilaka mikolo oyo mbula ekosila. Tokoti elanga. Tango tokokoma na 8e mois selon calendrier na bango. Nde mbula ya sika ebandi. Oyo to sepelaka na suka ya 12e mois. To sepelaka nini? Tina ezali toko yebaka yango mikolo ezako ya. Bandeko tokosami mingi. Tango nazoloba boye, nazoloba te ngai nde nazana boye binyoso, nalobi biso. Po biso biloko tobota makana yango, mais to sailaka nde yango te. Tobota makana yango, to sailaka yango te. Pona nini étouffement, lokuta bakosi biso na spiritualité, bakosi biso na science na classe, bakosi biso. Nde toza kotikala. Namona na mboka na ngai bato ya mayele. Po bato bengaka ba honorable ba député baza bato ya mayele. Baza censé ya kozana mayele koleka population. Po bango nde baza ba décider, bango nde bazoka bazoka mibeko. Ba votaka mibeko. Bandeko na nga na mona na mboka na ngai ba député ba obeta na makofi. Na mona na mboka na ngai ba député bazo swana. Ozo finga muninga lobi kutokota libale pa mwasi moko mpaka. Est-ce que honorable vraiment bandeko honorable na kota mingi te po isala ngai pasi mingi. Nazo pesa sous référence mususu na mukanda ya Genèse chapitre 1 verset 27 28 tina 28. Na 6e jour Bible lobi nzambe akeli batu mwasi pe mobali. Lokola télévision zali ngunga totanga ngona bandako. Genèse chapitre 1 verset 27 tina 28. Okomona nzambe selon la Bible nzambe asali batu mwasi pe mobali. Apamboli bango alobi bobota bandeko. Tango nzambe azokopambola mwasi pe mobali bobota. Tobota kana je nini? Tobota kana mécanisme nini? Pona kobota esengeli tozala kaka mwasi mobali, mwasi na mobali. Eloba nango ndeko na biso Fally Ipupa. Alobi papa attrape mama, mama pe attrape papa poto bota. Mais soki oyo kotanga lisusu na mukanda ya Genèse chapitre 2 premier verset tina 3 7e jour. Okomona nzambe ake kolalisa lisusu mobali pongi po akela mwasi mosusu na mopanzi bandeko toko tuna tamba moko te. Bongo mwasi oyo ya chapitre 1 azalaki mwasi nini? Po baya kosala mwasi mosusu na chapitre 2. Et puis epesaka nga pe mawa okomona pasteur moto maeli moto atangi azote ya pe. Baeli Adam mwasi Adam lobi voici cette fois-ci. Oyo lingi koloba talambala oyo. Talambala oyo. Voici cette fois-ci. Lingi kobambala mosusu pe ezalaki. Pona nini te koyebisa bana batuka sembo wana kene ezalaki bongo te.
toko continuer kondima biloko oyo komisa biso bazoba ti lelo. Eza pasi bandeko na ngai makambo oyo toza koloba awa. Napesa quelques versets oyo bokotanga na bandako botala balokuta eza wapi na ba contradiction eza wapi. Tanga na ndako Genèse chapitre 2 verset 18. Esika oyo Nzambe azokanisa bandeko, Nzambe akanisa kate. Esika oyo Nzambe azokanisa asalela mobali mwasi. Alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moto akanisi asala nesika asala ki mabe Nzambe te lokuta. Tokotanga lisusu na Genèse chapitre 2 verset 28 na 23. Esika basali mwasi mosusu. Mwasi ya liboso totangi na Genèse chapitre 1. Bandeko nanga toza kobunda po tolamuka biloko etufa état d'esprit na biso. Biloko oyo etufa ba makabo na biso ya ngoyo. Nazo pesa quelques versets ndenge na lobaki po tokota na sujet ya lelo. Deux Samuel chapitre 6 verset 23. Eza en contradiction na 2 Samuel chapitre 21 verset 8. Bokotanga na bandako. Na pesi mususu 2 Samuel 24 premier verset. Ezali différent na 1 Chronique 21 na 1. Bandeko to noter bala moto tanga ngo bien na bandako. Moto akosa yo te tanga yango yo moko malembe tia mayele na yo. Oko kundola babombami. Totanga lisusu 2 Rois 24 8. Ezali différent na 2 Chroniques 36 9. Totanga lisusu 2 Rois 8 26. Ezali différent na 2 Rois na 2 Chroniques 22 2. Totanga lisusu na 2 Samuel 10 18. Ezali très différent na 1 Chronique 19 18. Natangi mingi ba verset ya Ancien Testament, natanga pe muke ya Nouveau Testament. Totanga na Marc 10 16. Ezali différent na Matthieu 20 30. Totanga lisusu na Matthieu 21. Ezali différent na Marc 11 2. Totanga lisusu na mukanda ya Luc 3 23. Ezali très différent na Jean 8 57. Quelques versets topesi yango wana. Quelques versets topesi yango wana par rapport tozongeli na libungi oyo yakala. Bandeko, esengi moto na moto esiko za kofanda okanisa malamu, obanza malamu. Ndeko azoloba boye pona nini eza ndeko moko abengi nga lobi pona nini ozoloba makambo epi ozipi nzoto nyonso mwindu olingi elongi na we mwana te. Parmi ba raison o na lingi elongi na ngai mwana te na boyi nanu lokumu. Na boyi nanu lokumu pe na pesi bato bozoyoka ngai respect. Makambo o toza koloba eza ya ngai moko te. Moko na moko kati na biso. Moko na moko kati na biso azana mayele, azana likambo moko oya monaka clarté, boya to sangana. Toza mayele toza bazoba te. Tande bakosa ka biso balobi mboka oyo RDC Nzambe nde apesa biso yango. Na carte na yango. Lokuta bandeko, lokuta monene. Lokuta makasi. Bakabola mboka wana mboka oyo tofandi bakabola yango na baninga batu lokola biso bafandi oyo alobi na kozwa eteni oyo alobi ya kozwa eteni oyo. Balakisa biso minoko différent poto yo kana tena bandeko na biso. Soki outi Kinshasa ozokende boma oko matadi okatisa kutu ebale ya munene. Pona kolonga matadi okende boma okatisa ebale ya munene. Kasi tala frontière ya Rwanda. Okatisa yango na makolobo. Nalobi mingi pona buzoba yeuti koleka. Nasalaki nazongaki mwa sima pona kotalisa bino ndenge nini babozoba ezali.
ezalaki ya bino ngai ndeko ya be tokutani na numéro oyo eza koya oyo nakolobela sacrifice pe sacrificateur mbote na nga napesaka kaka na bato bamonanaka lisusu te na baoyo baza koya na bino oyo toza na bino na mokili moto nyonso azopema napesi yo mbote tosangana elongo merci natiki bino ya mbala ya nsima.